papa Feli. Le monsieur en question, il s'appelle papa Feli et Léo, comme qui na poto, monsieur Félicien Okoko et Léo. Voilà. Topé Sambon. Et tu as besoin de substance. Nous pouvons te faire un mouvement. Nous pouvons te faire un mouvement. Nous pouvons te faire un mouvement. Ah, mon anakate. On a baillé coopérer. Qu'est-ce que morceau nous pouvons te faire quand on peut Sambon et substance. Tu peux faire un bon wana. Auto est venu. Maman pote venir au tambolate. Vous avez dans la confiance. Tellement vous avez pour ça. Vous avez déterminé pour qu'il y ait un poto. Vous sous bah évidemment maman solo et voyage à poto. Réputation na yé na quartier on est dit que papa me maka. Batu na poto. C'est-à-dire à une agence mon robot ya ça là. Batu na poto. Maman qui na biso ve magato to bomela ki li solo. Ayebi que papa na me marakna. Na poto. To yé papa wana. Papa est vraiment batu na poto. Mutu boko aussi na ki comme. Après, on a besoin de 750 dessus, je ne me trompe pas. Donc, débat papa, jusqu'à papa, 5800, 5800. On a grand papa, ce qui fait 11 600. 11 600 $. Il y a des marches à prendre. Voilà. Il y a des marches, na billets, oui, na billets. Bienvenue sur notre chaîne Jodette Waïkwa Télévision. Je suis heureux de vous retrouver sur Jodette Waïkwa Télévision. Un grand merci à maman Jodette Waïkwa, la patronne de cette chaîne, sans oublier papa Bob Waïkwa. Voilà, donc c'est ça. C'est votre humble serviteur Second Kapanga Kapangalogie. Nengika Tomesana Kokumbe Bino Solo. Nathan réel Awana Jodette Waïkwa Télévision. Voilà, merci à Jonathan Chipamba Monto qui est derrière la caméra et puis équipe Mobimba Jodette Waïkwa TV. Nous avons Maman Zouzou, Maman Zidane Lobota et puis nous avons Lissousou et Riyad Linar, Isaac Mbongo, Mbongo et Isaac. Voilà, donc c'est ça. Je suis avec mon invité, l'artiste comédienne Mami et ainsi babingaki mams na théâtre mais comme on a ezali Mami tout solana yé par rapport à la situation où il a vraiment il y a participé à mawa et comme l'une de konabiso Mami système au binomoko boye baba système za otambola mingi a na mboka na biso Congo et ya escroquerie lelo oyo ils a passé beaucoup ka solo oyo boyo kango vraiment attentivement bino bolinga ka Jodette Waïkwa TV bino ba bonino so oboli se na actualité du jour ndenge to mesala ko betela bino voilà tout ça derrière na Mami yemoko opesa so ba détail à qui je dis et bonjour Mami. Bonjour, c'est donc papa. Bonne santé. OK. Voilà, santé mon cœur. Mami, oui, na problème moko ko exposer les biso awa na Jodette Waïkwa, où ils a problème escroquerie. Te bana problème escroquerie wana où vraiment lelo oyo bato baza kolanda biso baiba escroquerie nini oyo ba escroquer et yo ndeko na biso ya mwasi Mami. Bonjour à tous, na mutunya so azolanda biso. Comme nous avons des escroqueries, pas escroquer kinga bon 15 000 $. Et papa moko, pour faire l'année venue moko. Aza jika otobara anakin. Ah papa moko fa na trop na poto, aya kapé kin. Et arrivé comment? Toyebi papa wana, toyebi mwasi na ye bana, to fa na bango avenue moko. Toyebi papa asalaka ba démarche ya bato ba kende poto. Toyoka biso toza bana tokoli na veni wana. Papa mo ayebi biso ye kutu papa ngona mama leki na biso basolola. Bala ba camarades, ki camaraderie ya kosola hein, basolola ka vraiment. Et quoi arriver nga no fa papa mama leki na biso parce que na kina to yaka ni balenga na grand frère nanga. Papa biso na mama baza na Luanda na bandeko nanga mususu. Papa biso tika lupango moko na mpasa so le cœur rapport Angel pour moi que zana na mpasa mais atonga kate possibilité ezate. Mon frère nanga bengi ngai abisinga Mami par rapport à vie nde tozo vivre. Na papa nenga azo souffrir na Angola. Ngana bunda misala na ozwate yo pesko bundi pe misala pesa te. Te proposer papa le cas la possibilité ya kotonga liponga atekango to tekango to kende poto surtout ceux qui toki poto to kosunga bande ko to sunga pe papa na bisi kati idée ça bien mais ngana yo te bi papa biso bien papa biso za papa ba facilité
Yo meka, to comme otindana, yo meka, meka. Kati a préféré grand frère na bien qui Kati, a préféré ngai na meka. Oh yo ce qui yo meki, papa kangelo mutema te. Bon. Na meka qui mena ba doute. Parce que je connais très bien mon père. Que papa est tala boy ba condition to vivre en ngo to ngopé so rapport trop te pour za mukolo za musika et ça là yo passe. Nous prenons tout tika ngo boy. Na pas ça boto la bato rapport trop. To boy to ya perdre en haut. Mais ça n'a pas raison te. Mais to fandi to réfléchir entre ngana kati. To bito me kampe ko solana o. Ce que ko kita ko def sa biso le pont. Un jour soto kei to zongi. Soto kei to ko za reconnaissant. On a pu nous reconnaissance pour les sur le pain. Pour sungayo, pour sunga pe ba serre. Le pain est pas d'abord. Tokende poto. Papa abi. Mokende poto. On abi oui papa. Kokanga mtemate. Kokanga mtemate motana ba yaya nanga baleki nanga oza bon na ngola kuna. Toza ebele. Mais ce le problème est quoi il n'a pas de besoin de son attend mutu moko te au telema. Poissunga. Charge dans les ongles la caillou papa ko kanga mutema te c'est go papa kanga mutema te abi moi na raison na kanga mutema te voilà baza bana nga na pesa bango mabele bateka baluka nzela ba osunga nga papa na bango ba osunga nga mama na biso papa bongo crédit na ngesili après 15 minutes boy to ke ba 18h boy papa tinga message oh que mami luka $20 pesa katia ya lufa zo mikanda lupang nakamwe nabi oh papa ba komeli ete ubendeni oh papa na bengi papa na tie crédit na bengi papa papa même to comme message on a comme message vraiment na équipe na ko passe na mutema parce que nabi papa a libéré le pont na facilité boy ah papa na maloba na ngala azoyeka momoko ke papa devisanga le pont un jour so na kei na rosunga yo papa ebi ke biso so to ebi yango na Kishasa mona mosura ke poto avantage mingi atala ikutu wande na mbala na apa quand mutema te na luka $20 après 2 jours na pesa kasi ke na lufu papa pesa mikanda lupang comme mikanda lupang na biso ya kindi ya déjà kinda lufu papa kinda lufu parce que so ba mike papa bandi ko tuna ndeko na mbali na lufu kun ba solo na ye nana ko mema na poto boza mutasir ndo na papa bando c'est papa moi fa na biso veni moko aza ko kamada tanti magi boye na ba solo pe papa OK azimi kada lupang apesi par rapport à biso za ki na biso mbale ba créer banda ko lingo somba lupang te to ye papa wana papa e mema bat na poto mutu moko osenga ki kombe papa na bana biso na ba 750 si je me trompe pas to débattre papa to jusqu'à papa na 5800 la grand frère na ce qui fait 11600 $11,600. il y a démarche à pamba voilà il y a démarche na billet oui na billet papa to solo na ye ai si so passeport les habits no moko c'est distance pe bino moko non to ça mama poto te et puis pendenge et tambola raté mais papa to pesi confiance to ebi bana papa wana abetara 2 semaines à poto 2 semaines à kin na moi moko abeta ba voyage ta defa papa va kindara poto papa mais est-ce que vous été beau na pe moi batu mususu ba ebi dia mama solo ya voyage à poto réputation na yé na quartier on ebi que papa memaka batu na poto to yo c'est-à-dire azan agence moko boya sala na poto mama leki na biso ve magato to bombela ki li solo ayebi ke papa na memaka na poto tonto yebi se papa biso to tuni ba kamwa so pe mema biso na poto mais tout ça en bon à beaucoup côté papa peut si sur belé tout ça on a tout comme belé tout ça nini par rapport à âge na biso est-ce que papa ko aider biso to isoler maman leki na biso to isoler maman comment bisika lupango ezalaki ezaba million lupango était ma cher té et puis to côté ka lupango biso ka besoin bon on surtout que poto té to bandeko papa zali pour mu kipe tika papa to ça ki calcul nyonso wana parce que ba famille maman bisika to zali to ko yebisa bango ba famille maman baza to batanga mingi baluka bala le to te ki lupango apona nini mo iba mama poto to bomba vous avez démarche na poto faut ba secret to bomba ki na sens wana et puis en plus na sens que mon bongo mu ketika la ki wana to tindela papa papa nga to pesa mbongo na 1 mois na 2 tranches la démarche à papa Félix. Le monsieur en question il s'appelle papa Félix et Léo, comme na poto, monsieur Félicien au Coco et Léo. Voilà.
tu peux ça mbongo et tu as mbongo ya substance nous pas on te ka mobimate nous pas on te ka kanda on pas tout on te muto ah mon anakate voilà nga ba yo ko opérer qu'est-ce que morceau dans poto te kango tu peux ça mbongo ya substance tu peux ça mbongo wana poto ebini mama poto bendo tambolaté vous avez la confiance tellement vous avez pour ça vous avez déterminé beaucoup na poto donc nyo so ne ko senga bino mais c'est fait zo pesa senga bino bozo pesa na bino après papa na c'est ça biso ko donner passeport tu peux c'est première tranche ai bisi sabi so boza mbolo na boko moi j'aime bien ça là 3 mois te boké poto bon ça va passeport tout ça passeport grand fois dans ça passeport $370 $370 tu tu vas prendre le lobby passeport et ah c'est soit passeport mbang boule que mamba le ba ko kisango putain papa na ba yo opérer nga il faut ndambo etikala ki wana ba te ki to 3000 la substance ba kisi to za na ngwa mais c'est félité mais c'est félité ça mbon na biso $15,000 mais c'est félité à sali biso ba film makamana na betano solo eza 2016 donc ma solo o banda na 2016 o bopesaka monsieur Feli ba mbongo nyonso ya voyage au total $15,000 ah ma biso na poto voilà depuis 2016 voilà toyo comme ba 2016 na fin toyo papa na venu po ezoki matam tout on a umela ki ando ke so poto te à l'époque papa qui est poto Kati, gonfa nanga papa Feli qui poto, wa ki poto lobi ki bana ba démarche à partir à poto. Papa Feli na poto a oumela ki na 2016 17, pour 2017 a oumeli, a ko ba message comment yo ese ki biso mo ma quand des amte maman to ki poto, on prend déjà ki o ese ki biso ki ko oumela te. Yo wana comment on se pour faire na poto lobi nga biso, ozo benga pété bo ende nini. Wana idée ko te escroquerie, eza mon tout na prise papa confiance et ya papa papa confiance. Papa fana na poto ayo yana ba fin 2017 mais avec na biso ki azo ba na dossier kuna ko ya papa ye tabenga bureau na kenda na ki na ngaki na veli papa bonga ye papa ye na kenda na bureau ya mbangu elo mami ba 14h viens ici au bureau bena be na kenda na bureau papa pesinga papier duplicateur question réponse 4 questions 4 réponses maintenant c'est-à-dire les interview lobby banda ko tanga ba bloko yo o kanga na mpion wa question wasani ba poser ah bien bon ba question ba poser na interview voilà surprise we binanga na isako kina abina yebisa ko kina na ba démarche na partie nini na poto kana na zaki na mukia kana na ka umela na poto essayer ko kita par rapport on est pour mettre bino que ba démarche à poto so sisi mbo na bino bo PC ba démarche à poto na go bino 3 mois mais à l'existe 3 mois de 2016 avec on a 2017 on a ya voyagé voilà kanda ekiti mwa mukio nakina ndako na bisi gonfa nanga kati nakina biko pa Feli wa esenga okene nga biatala ba pesinga papier ba bia prépare toi lobby interview azaki au courant ala muka 5h na bongami na sambeli pe 3 questions na mutu le quoi répétition mais question mo ba atina na musapina nga na Autriche na comme na bureau na ina kuti 3 filles mo bwana 2 filles na garçon moko 3 personnes plus nga 4 na comprendre que les agences mutamudana na ndenge na ye na pesi mbote mutamudana na dossier na ye dossier na ngaki ya tourisme on attend na comprendre que il y a tourisme à partir ba question non OK de visiter OK de tourisme na Grèce OK visiter na mo Athènes ba ville Athènes buena do mo poser un donc né ambassade no banga na ngate na comme na ambassade a pesa ka 3 numéros au cas où numéro ne le kate ba ko benga mutu mususu eza dispo faut ça ba numéro eleka na pesa numéro nanga na pesa numéro kati na pesa numéro papa Feli et puis nga na moi si ba biso ba biso téléphone trop na pesa ya grand frère nanga so azinga te ba ko za grand frère nanga so azinga grand frère nanga te ba ko za yemo mais c'est Feli parce que ça qui na kini papa na le kan interview akuta ba tumsu na salle wana ba se maman interview akei et comme na tout nanga moyen tricher zate taba caméra mo na mi le bila na bona tricher c'est soit une question na bon musapina nga l'ambassade nini wana ambassade à Grèce la Grèce voilà ana soit une question ils a concerné la réponse le quoi réponse est côté na mututé na tricher na pour caméra bo e ba caméra be na salle alors mundele nzambe apesi nga bombo bombo ba pesa soit ba na ba fête ba mariage des bien bongo non merci apesi so insister non merci. Est-ce que mademoiselle tu peux sortir? Oh, na ça me demande on a dit mon interview, on a manqué pour na bombo on a étonné non wa bimisanga bo. La télé sur deuxième fois. Non, c'est fini avec toi.
Oh, nabimi pour mundele dans une échange de paroles te nabimi. Na qu'est-ce que ça me fait Félix Libanda qui yo ebisinga na interview awa. Mais ba pesa nga bombo kuna nga na bona ngolia. Mais c'est Félix qui a passé message à Natabri. Yes! Tu as bien joué. Au moins un dossier qui a tourisme. Ce qui au lieu qui bombo wana. On dit là comprendre que aux autres kende kotika la on les qui attendre qui peut que si c'est vrai au kende tourisme. Tu as bien fait c'est que dans une interview. C'est quoi là? Tozongi bandako. Tozongi la passeport et visa. Tozongi passeport et visa pour na rester l'interview. On dit là avant payer ça visa, il faut ça ni. Batala mbongo na compte. $3,000 estimation se paye ça. Papa vira na banque té. Papa tozongi la passeport et la biso to surtout pour papa qui est pour tout 2017. Papa Félix, oh non, on peut se numéro, c'est oui, papa Félix peut se numéro. Quand c'est là pour babé ngayo ko bungisa, papa na ngala bungisa ba téléphone, mais na bungisa téléphone té. Ndeko na ngala na za so zampia ka teka ba téléphone. Ma teka téléphone té. To ke biro ezala o tambola, ata charge silio, bisika so kuta na courant. O nga ko téléphone charge kita té pour piquer na za na dossier mo. Na ko ma ko tambola bona culpabilité mo bo. On a ma poto ne sa maraté. Donc déjà bisinga fo za na téléphone ki ba na ta téléphone. Nous allons à victoire dans les gars, sous la victoire, sur le téléphone. Papa, tu fais en 2018 et où mais là et pour. Papa est qui chasse. On a 2018 dans un poteau. Nous avons un message moi bien té. Il y a qui refine à té mais bien té. Nous avons c'est pilaté. Ils ont qui n'a poteau ils savent bisoter. Ils ont qui n'a bisoté qui mais la té bloque à 3 mois. Ils ont qui bloque à 6 mois. Le là comme il voit aucun rapport aux autres, aucun rapport aux autres. Mamie calme-toi. Kati pourquoi on le battait au cas où le bas. Buena. Hier on a encore un tour à chaud. Un tour à Canada. On est qu'on maîtriser. Par ailleurs yakin en 2018. Mamie, il y a un bureau. Mais c'est pas Félix. Je suis qui ne vient à bureau 14h. On va à bureau toute la journée à 14h. Et puis en plus, il y a un bureau. Ça n'a pas après un bon. Ça n'a qui. Donc, ce que ça Barcelone a vu, mais ça Barcelone quoi papa. Papa, on a moto comme il y a bien 14h. Les temps à moi, je suis bon. Au coup, on a 15e, surtout qui va 16h, qui t'a regardé l'escalier, ils ont matin. Le bureau, je suis qui t'a, ils ont matin. Dans comment le bureau, papa ebisinga mami na kendo sa na moni musa mbongo na bien quoi démarche ngana bien umeli mingi na leba na makambo wakati yo na pesa o camarade na mode to sala ne ba faire camarade na ngo a déclaré que moi c'est na partir à poto a déclaré moi c'est na yeke yo moi c'est na partir à poto moi c'est na zemi na pesa yango po yo depuis na nga dossier ngo umeli mingi ngana récupérer kati en fait voilà na so yo komi kati ba nini akomi papa ngam si papa mais est-ce que comment na ngo na kana kata mbongo wana abi kana mbongo la nga wala mais yo zo ngo mais in ces conditions nini o a déclaré que moi c'est la porte dans zemi ces conditions faut dans zemi papa la tala gauche droite donc ba démarche wana ba possibilité de changer kaka. Ah, pourquoi nous santé? Ils ont changé la forme. Ils ont changé la forme. À comme il faut ça et il faut en azim. En termes de nous vivre en aïe, un homme sérieux. Nous banandé, nous mettons les masses là voyage té, nous soukandé. Mais nous avons acheté parce que papa cédé le pont au pont nanga. Voilà. Donc on a comme obligé au sein là moi on bali zemi. Voilà 2 ans après, de 2016 à 2018. 18. Voilà. Na comme obligé au sein moi on bali zemi. Moi na mobala batu aki musala brisque va c'est non faut que ne boma. Maman a musala. Voilà. Abino na osola on a mami na téléphone na pourquoi tant okuta na sa nini na ebisa. Yé pas ebité que ngape na ozela yé pona sengezemi. Quand il est dans un rendez-vous allo boyna boy ah yo benga nga ba 17h et ba 17h na sisa musala. Mozo benga ba 15h benga c'est na promo osola na boyna pas tout temps to solo. Problème nini? Wa mbala yo ya, wa masona beteza mbala nga. Ayo ya na meki peut expliquer que limbisanga ibo na bombela ki oza muto kutinga déjà ba démarche wana mais démarche wana depuis 2016 pour na bombela ki tela botela a une condition fona za na zemi aussi dans ta yé pelobi azo ke biska tindi e maman musala a seka bisinga
ça va d'accord, on va voir ça. Na fuka mana olela na bonde na luka zemi na osingi zemi. Soko linganga kaka tanga zemi. Mais bon plus expliquer nga zemi ala papa Félix et ko kola la Kinshasa te. On a pas essayer nga bien ko kana sonité, on a ba senté zemi ko la Kinshasa te. Donc une fois le médecin a consulté yo, ba moni ki ozana zemi. Bon c'est la biso document. Document na to ke na ambassade na passeport to côté sino asani papa sio. Eh papa, na comment ça moi mbala zemi. Moi mbala singa bien. OK, c'est bon, merci. Na yoki on va arranger ça. Lobi na temps na benga ebo oh na voyage ki butu na za na boma ah na mone mo ebiso ezate po yo za mutu mo sani o la trop na banda na nga kosike mobile na téléphone o linga nga te bona donc eloko wana pesa parmi biloko esaki ki nga to sani to kabwa kuna mo mbala linga nga te voilà oh mobile sani parce que oyaki na kana yo par rapport ya ba avantage oyo monaki pour par rapport à voyage à Porto Bozari nango et akenda inaye parce que azana choité musala mais ngana temps na comprendre qui était lokola kaka mbongo bimaki pe mbongo ya ebele abika mbala linga ngata incompréhension bota donc ils a parmi biloko esaki ngala ele loto sani to zalate na ko papa Félix benga allo mami makamto yokona kino na salana ko sala ngote et bien ça me merci le moins mbala boyo ko pesa nga zemi mais ko to esinga sala ngote c'est que besoin nga solution mususu na comme na biro o sala ki ngo apa benga nga bengsenga o sala ki nga bino na sala ngote pour na baki ke fona so na mbala nga calmement bon on tu sais quoi nga na bisu que mbongo na bino na kolingo so zema n'importe quitter parce que nga na responsable nga c'est pas Félix aussi na kizemi nga na mukuse mena mukolo bisika na so na kozala apa mwana nga na zo la zemi au so na mwana eza kama mwazemi nga na posaka na kende poto papa Félix ata papa imuka komi déranger parce qu'il a mbongo na ye to kana ki 3 mois 6 mois 2 mois déjà et 2 ans déjà. Voilà. Parce que on a proposé bande te sanga ba avantage à moi na poto na za payer moi moi si so boti na poto ne ba pesa ki mikanda atali singa ma poto tu peux na ki fimo na lenga bato yoka li solo papa Félix aye aboti courage ay singa binanga na linga na la kiso mbali mo be bosangisa na ndoto te obota bobota na bosangisa ndoto te même si loko na tala na film Michael Jackson mbala sangisa mo sinjo to te qui film na to seza vie na mais babotaka et l'opération siko mbongo ekozaya biso to mbongo ekozaya pourquoi na ndetana ke bongo po na boko to zaki na mbongo te mukiti kala ki to tile na ki papa abina nga na wana problème na bino te za problème na et puis mon mbala ngana lukala bota ne mwana po na vie ata kuta eza opération bazu ya wa tepe na po na mona na avant ma bo nyos abina ok d'accord za problème te faut mona papa des fois mbala na bureau na ba rendez-vous ya ye moko monsieur Félix oh ya ko mona so na bureau boye bazarate na bureau boye azate wana mutu o ya linga ki proposer pour que obotana pour na ba facilité à qui sont bons na banque à qui sont bons na banque ya au fin de jour musu na bité na fa na va na oze mutwana na va na ti 17 moi so fandi bo fina téléphone ba fait l'autre là so tout me misu boye o senti que mutando ta là atile mpandi so fandi be pas fait l'autre là c'est comme si on a le mot mais attends l'esprit nanga oh quand on a raisonné quand les gens qui vont pas faire la tournée à binanga mami pourquoi vous avez chaud même si on a chaud c'est habité non cause la chaud ma casse par rapport à Kati mon grand frère on a habité bon on a habité on les a consent yo sali sauf que la sécurité facile voilà c'est facile c'est question dans mon clarté ni loko morobo abinanga ba solo quand c'est pas fait bien on mouton non mami nanga propose nanga biso le morobo mouton eza nango mutu musuté eza nango vraiment mouton nga proposer pour na zemi pour na faciliter na makamba voyage donc ezali nango proposition na ye na proposition mais c'est fini batala papa nakanga miso ntai likolo nzambe one komeninga mais c'est pas fini tofandi avenir moko kana ngate ba maleki nanga fena mama nanga na mama ki na mibale na gina Nicole bayebi yo skolelo nga na ndimi ko zazemi na ona ke poto bobi ko neti eseni ke na yakini bon maleki na bamoni bana na onyo sali bazwa bilongi papa na bakosela ke zemi te papa na soko sele zemi bakanga o bana papa na nyos bana elonga papa wana skolelo na ke poto
na zongi bamoni mwana nanga nelongi ya bana na yo be nelongi na yo moko papa Feli omisanga na yango poto ngo na okende ya nyongo la pesi mbongo ndambu to na silisilo mbongo yo luko buta na ngai pa Feli mekano ko mpe ko expliquer ngai kapanga na kokate na ganga nzambe poko sali biso boye. C'est là où la compagnie que pas Feli un escroc aventurier na tomba liboko na beta na mesa eta na kitsa liboko esalinga passe na mesa liboko kiti boye et tout ti carton mo ezaki ya mulaye ki pembe na kiti nga carte sopana carte kwea boye tala ba passeport oh pas Feli oh ni no mona donc passeport à bateau na kata carton wana mais c'est ça qui veut pas Feli habite que ngai na moni ba passeport wana passeport pas Feli oh ni na mona pas Feli c'est sur mes points nini pas Feli azaki muto accompagner biso to te ka lupango surtout les commissions tu vas na pesa pas Feli c'est quoi pas Feli to comme na niveau ndenge nini na bandi kolela na bureau na lela na bureau kandeye na bandi ko za ba livre azo bamba. Voilà, mamie toujours kende petit à petit tango pandi carton wana ba passeport et koyaki c'est là où on comprenait que papa Feli aza escroc. Aza escroc. Mais tant que ça va démarche wana bon mais quand même te bo sonde boy ba question il peut faire voyager déjà bateau bien ba kenda déjà. Boy ba ki angote. Te bi ka papa me marabat na poto. Na poto boyo ka ka me botika ko mona ngote. Grand fois na pa ebi mutu moko ebi mwana moko Lionel papa Feli me maka na poto. Oh papa Feli me mama na poto te. Biso te bi ka ke mwana ki na poto. Na parmi batina me mama na poto. Oh mwana batakena na poto te asuki saka so ba tinisi so ba grâce famille na eloko na possibilité de na souci mwana ki ne poto ba metebi ke papa Feli me maka batu na poto. Bana na bebi ke papa biso musala sala ka me batu na poto. Papa biso dans la agence madame na idem. Agence on peut la reconnaître à Kinshasa. Agence mais c'est Feli ou même rabat na poto. On a vu puisque agence nezaki. Ezaki. Et fonctionnaire sous t'ai vu que na rêvé ça escroquerie na e. Ezaki agence. Ezaki na maya kalamu ya Victoire wana. Étage mo likolo. SPD, société SPD. Donc à ça agence moi le côté escroc. Agent escroc moi ko bien. Engagé pe bateau et puis donc. D'ailleurs ko travailler on afuta bango bien te ba dévoiler ba secret na ye. Na o pa ko changer o afuta bango bien te ba dévoiler ba secret na ye. Ouais, azali bongo. Moi ko kutu ya suka o azan une jeune garçon to fana na venir mo kabaki na ko continuer sur ko travailler na été parce que na salé makamu 3 jours na ba mbongo ebele na banga na retour ya pesa ba kanganga. Na comprendre que papa na azaka escroc. Un escroc bien organisé à la avocat na émission na Kinshasa o atala ka ba famille oyo ya escroc ya escroc kaka neti biso to ba tomoto te ka le plan to associer famille te do ça dans un cachet pour que beaucoup de pas photo moi famille peut soutenir biso na point oyo to bimi na ba mabala mabe to sala ki beto bombela ki bango boy na boy to kanse to kene liboso moni kutu boy na boy retour to ba mabe nalela nazo ba livre na bureau na banda ko panza papa Feli na banda ko bamba na yo bamba na mona de papa mo ba na porte wana papa ba te me na porte wana na olela na sans explication nazi makasi na kina tindi ki porte papa na bakoti monsieur Feli telemaki atebo papa na batu na nini bango makasi ka viol mabi papa na moi ba passeport mais ba yebi ke za agence parce que baza ba papa baza pe ba bureau na kati wana mabi papa ba escroquer biso mbongo abete madame maîtrise toi ba escroquer mbongo te o za agence ngabi oui na kopesa une explication te obengi na ka grand frère nga yo zwanga na grand frère nga na mutu babenga grand frère nga donc grand frère akuti ba kiti singa na se pona ndoko ka sustain na ko expliquer ndenge nini bah ici papa oui mais c'est Feli mais c'est Feli c'est un papa fana né quartier moko bon le qui na autre kuti kaka na kati azolela abi escroquer le quoi ako kate boye na mama ya misu boye ako ko expliquer te na no lenga je transport pour que na ndako comme ça na ndako era ko ma poser à expliquer yo solution tout le monde ya ko sala kaka le quoi yeba ki yo ko yebi ke oyebiye asa no mamba voyage bongo aux asuna so bi ok na bureau ki ko expliquer kuna mabe yo ke ba tel si grand frère que mami bali était que mikolo
Kati manga ndako voilà na chambre ko pesa kati explication de 2 jours. Expliquer kati kala buete la. Papa Feli aza escroc. Ko na benge escroc. Ani mama bota nanga kati na security. Oui bisenga. Akosinga na camarade na poye moko. Après na moni ba passer pour ebele kati na comprendre Papa Feli aza ni escroc. Kati mami na osola naye. Akena Papa Feli a cause donc oh inyo sa ebise kinga na ebise donc fa na ke eza ngo ya beki na ngate ke tobota beki kaka camarade nyana. La papa les gens pas la ngai sanga ke Papa Feli singa boye. Lokaza mutu ma lo barate. Bon maki de moto kala ndenge wana. Mais tant que ça va démarche mamie, tant que ça va démarche à voyage dans Papa Feli, Bobanion de 2016 à 2018. Programme à voyage, tout projet à voyage, les aguilles on a grand frère là. Mais yozo landi lango ming na kati ezaki bazo sala bozaki voyage bozaki na mboka moko il fallait beau voyager mboka moko to ba procédure ezaki différent. Non, procédure ezaki différente to ye na mbongo to voyager nzela moko mboka moko to pesi pe mbongo na biso nzela moko. Et kiti ke musu fa ke na sima mutu musa ke liboso. Destination à voyage ezaki wapi? Ba me mabino mais c'est Feli mais mabino. Mais c'est Feli afanda kana aise biso akoma biso na France. Na France. Bien Suisse parce que ya afanda ka trop na France na Suisse. To yaki na choix des pays wanda ya bika na biso kala mboka moko pesi ya afanda po afaciliter biso na mama misala pesi ya zali bana bala quartier na ya très bango te to fana ndako moko boyenga. Et ki bongo. Mais nga na comprendre te comment makamna nga kaka nde bana ko salama ya likuta mais ya kati bana ko yokana te. Ya lobi asala makambu bongo. Il faut non mutu moko lokwa ya pese ki non privilège na nga mwana mwasi po mwana mwasi na poto azana ba avantage na selon nde expliquer ki biso po ya za mutu ya butaka poto biso to kena non poto kango mona bana ma ngana papa azongi ndako na spira na pe katite na fana kabwe qui parapete na tala mama misu na mena ibisi la katite ki vérité mutu za escroc so on ko raisonner na ko banda ko esa papa ndenge nini papa pe akomi kokola tension pe akobana ndenge nini akobana pesa rapport ndenge nini en tout cas on a bombela ki papa na bombela ki maman. Mais à chaque fois tout na rabino quand même parce que moni depuis 2016 bo pesa mbongo nyoso bo sisa mbongo na bino nyoso voyage mbongo nyoso kala na papa pa dit que bo pesa $15,000 na un mois. Papa tunaka abireki mamba 3 mois bokomi sous 6 mois ndenge ni ti lelo papa quand tema papa ki maleme papa to ndeko baka papa bonde mando isa biso papa na fanda ensuite comme kaka pour pas Feli akenda poto voilà 2018 à quel jour à poto bana pas Feli akenda poto 2018 ti lelo en 2019 quand on a poto bongo grand frère ya abonne linga ti mabolongo na sema mi pardon penga passeport osala ngoni okozo mbongo ote on s'en passe pour nous rendre pardon donc écoute on a ambassade ba bombela ambassade ba qui yé na nouveau travailleur à Papa Feli wana Eli afin na kana bina biso ba bon délivre matin la grand voix écoute ambassade on est comme ambassade m'te mekiti moi mke j'ai passeport na pesi ba côté na ambassade siko ko le passeport ba mona petit ambassade nini wana ambassade bango akende nanga to ba équipe nanga ba isenga ambassade tant ba ko benga nga ba mona nga kolo passeport ba visa na ambassade na kende kota cimetière à Gombe ambassade ya Tunisie dans longue Grèce et kiti nango Tunisie ezaki na Grèce et kiti Zemi et kiti Tunisie voilà Tunisie kati wana te baba menga Tunisie te ngata basinga kena côté comme na ya Gombe na région ba kati na biso avec na musala Eli azawana dans nouveau travail Papa Feli Eli azana boina comme kuna boye ambassade de Tunisie na laisse na kara boina o changer email à côté madame ana atalinga amoni email na nga eza email moi bien te asali moi document moi na papier alekisi liboko na ebo apesi travailleur à la Papa Feli Eli oyo zaki na ya accompagner et là j'ai papier abimi libana ça 30 minutes ko ya ye aye na mbongo $70 na boaki misu na papier wa Esther donc ye Papa Feli na tine limbongo mbango ya ambassade ya Tunisie ngo ambassade ya Tunisie on peut pesa mutu visa Tunisie na sing bango $70 bazi $70 ba bisi Eli azonga dans une semaine binoté ye moko kolo passeport à retirer visa na équipe na bango te na nga ndako après une semaine na ke ambassade bango ba Eli ba benga nga kende boye po ba vele quelque chose une semaine na ke na passeport na nga na visa
La Tunisie. Visa à Tunisie. Voilà, passeport Yangwana. On a visa à Tunisie. Visa à Tunisie. Excusez, pardon. On a visa à Tunisie. Cacha Tunisie et visa. Yango ezali. Voilà. Jonathan Tupamba Bendanano, visa à Tunisie. Voilà, donc c'est ça. Oui, ils ont visa à Tunisie. Voilà, continuez dans l'explication. Passeport rouge, c'est juste projeté. Passeport nanga. Voilà. Na visa à Tunisie. Nazongi na dit ko kenela ba zo transport na papa moi papa Tunisie za Porto eza nango kaka RDC papa weekend Tunisie za Afrique. Pays d'Afrique. Voilà. Il va nous travailler en moto. Kati comment cause azuba boy. Tu sais papa en France, bien Suisse. Donc à Tunisie on a c'est pas qui na passeport ambassade. Tunisie on eza nango Afrique. Donc et moi pour ça les scooter moi si moi na nzela et là na mutuka. Na communication na WhatsApp. Abisinga na bengi. Yaka yolo na yolo. Kokoma to comme na yolo e pa na biso. Kata kangi photo na visa. Kangi photo. Atine pas fini. 2 minutes pas fait la bing na téléphone à Kati. Passer na maman. Après c'est na téléphone. Elle n'a pas son téléphone ici bon nani. Faut pas faire c'était. Maman pardon. Papa na courage là qui nango le quoi mvuta bata do na batu. Na PC respect mukia musika lisusu. Na j'ai téléphone na tina litoi. Ayi bisanga nini? O senga merci papa no matinanga ba voix o mankanga visa ya ngwana si ozui. Wana bisie ngana to kana visa Tunisie o lengi sanga na Tunisie. Tunisie za Afrique, Tunisie za Portoté. Ngana senga merci papa. Ngana senga merci mkolonga na kita na aéroport. Na senga merci. Bon on a appelé ça bon aéroport à France bien aéroport ya Suisse. Et c'est Tunisie yo ngana senga merci bendeni. Siko je me pose des questions. Lorsque Katia Kangina papa fait des photos, il y a passeport, il y a visa, ou atteindre la cahier. Papa a monaka ratir OT, ratir la date. Et ça visa écrit na BIC, on a ambassadeur. Mais t'as comment qu'on a fait que la date, quand c'est le 19 par exemple, or ils ont les 20, à 7 mois ratir O. Papa a attend makanga qui photo, à mon a quitté. La visa la précipitation 3 mois. Et qui ma book c'est étude na compagnie na nga tso lisanga na mama bala classe. Tondimi ata Tunisie on a expliqué qui gonfle après Tunisie. Peut-être banzela mfemo na. Peut-être alabi na gonfle vérité que après Tunisie, Italie, après Italie, akokita na France. Papa, 1 mois na consommé, 2 mois, 3 mois. Et comment qu'on a aussi 3 semaines, 2 semaines, 1 semaine, 4 jours, on a tiré contact avec papa qui n'a bichon, ici papa Félix, papa qui n'a en France, bon solana et boina. Jusque là tu oses l'habiller pour tout ça nini, token. Aussi on t'a déjà préparé un 5 mois au Congo, mais ma juste 7 bilamba. On a déclaré 7 bilamba pour ma vie dans la thé. Le communiqué que mon Congo m'a bé, ça t'a ma valise mora mouké. Papa qui n'a pas tenu dans mbongo. Atini dans mbongo si je me trompe pas. Et qui va mardi, 15 ans, 15 ans, 16 ans, on a ma valise, moi, on a qui n'est pas tout. Papa, visa inspirant dans la chambre, Bible, awa, visa, awa, Tilelo. Tilelo 2021, mamie, tout ce qui est déjà cité, je crois bien, doit comprendre, mais c'est Félix, ou est-ce qu'on a bien bon voyage à Poto. Lelo, procédure autant bokeh nango, pour que, où il y a les lots dans l'émission, parce que ça, il y a une émission et bien là, mais c'est Félix dans la poteau. Rapport télévision et justice. Les lots, c'est permettre les canaux justice dans la télévision pour que on dévoiler secret à M. Félix. Quand on a une qui depuis 2016, au bout qui mbongo na bino, nion so complet pour un voyage à poto, mais les lots ont mis 2021, 5 ans après, mamie. Pour les qui n'ont la télé, pourquoi oui, bisabatunini, mais c'est Félix à côté de l'émission où Batouba Sala na nini par rapport à la situation où il commet la queue. Et peut-être que tu me pourquoi bomba kiango. Mais c'est Félix à sur la canangate, à nos papa na Luanda. Abano peut se faire ba promesse.
La promesse elle est tellement égale. Atapé quand on visa expiré boy. Ah bah il faut que tu recours. Moi quand si le quoi recours examen d'état pour qu'on ait recours examen d'état. Or recours il y a visa payé là par rapport à ratir. Autant que de côté sur recours. Ah papa. Donc écoute ça recours quand même Tunisie en haut. Donc c'est sur recours est sous tente. Après tu appelles sur visa sous tente. Moutanga il s'est engagé écoute ça recours on a un PC passeport. Jour à qui joue de na bamba mbata. Jour mi balé avec PC passeport. Là je suis choisi na voyager car pour papa. Toko boma papa abiso ateke lupango na ko toto kende mais lupango ngo toko maniaka on connaît que pesa le passeport na s'excuser alobi na ngabi na osana nga kuta ngote na osana ba risque ebele afuta nga kutu te va travailler à monsieur Feli Eli abi na 4 personnes kutu bana tinza comme fongola nga siko ndam et on a déjà compris que mon papa na ba travailler na aza escroc 4 personnes baza na Tunisie et bon so yo ke 5e yo ko kende poto liboso ya batu wana to bataba ko ke poto liboso na oh Eli comment font la ndam elle c'est kati tala bote kati qui kuna pe Eli kuna so la qui na Eli na habité et si papa fait la conception bon poto na ko susté ça bon ala le kuta za escroc avec 2019 quand côté 2020 à 50 trop tard recours pour confiner ayo la papa après confinement il va faire quelque chose le pas nous on doit faire qui pour maman qui soit allé belé d'abord te calpon na bango ma se retrouver dans l'église après nous autres décision abino ngai na on va dans l'église bwende aussi non tant ta texte biso le pont ala le pont nazi bilamba nanga comment faire pas na ye le pont na ye na yolo côté moko na ba la famille na le pont voilà la famille était que le pont même avenue na ke fana na ye na moi si na mwana mobile moi si ba ya manga mwana mobile ba bi marada bisa papa bango ba papa bango sa mama agence sa photo to fana bango 1 mois 2 mois 3 mois ba changer la face aba bango kuma ko na message ya moi si aluka moyenne na benga na le pont bana ba changer la face enfin ba bengani on ndako monsieur Feli ba waka biloko na nga libanda ba benga na téléphone akendaki tournage ba waka biloko na nga libanda ba image ezali voilà mami tokinde vraiment bref ozana ba preuve lelo oyo ko la sabatu que monsieur Feli a escroka binombongo ya poto ya voyage ozomona non katalai kalombo kati voilà donc somme il y a 4700 dollars. Ah ouais, 6000. Ah ouais, 6000. Subsistance. 3000 dollars. 3000 dollars et puis. C'est tout. Voilà. 11 600 plus 3000. Et Sali, 14 000. 14 000 plus 6 000. Voilà. Au total, et Sali, 15 000. Voilà, donc, il y a un après faisant lango oyo mami azalango pour na monsieur Feli tout le monde a fait signature awa donc mikanda oza depuis 2016 voilà tout le monde a signature en ramenant sur Ezali monsieur Feli escroka bango 15 000 dollars ya voyage à Poto lelo oyo bandeko papa na bango ateka lupango pour que bana na yeba se retrouver ba kende un jour ba salisaye mais dommage monsieur Feli escroka bango mbongo oyo bato aboye na mboka oyo l'état des droits ezali na mboka oyo tozo déplorer pour na bato modèle oyo l'état kota makambo ezala bato batala makambo bato balandela makambo oyo mami lelo message nino ko ko poto si sa émission pour na bato basala ba biloko mo ya bon monsieur Feli bana mboka biso toza na loi te yena na poto atangela la loi par exemple pour la kene to comprendre qui est tant autina bana maloba bina mboka na bwana loi te to comprendre que le quoi bikena to na loi te ngwana aya ka Congo pour na ko escroquer bato mais c'est fait là escroquer ka ngate escroquer bato si aujourd'hui na zui na fait maman monsieur Feli ebani boyekaza mutu moko escroquer bato c'est grâce à moi en fait mobimba ba ebi que monsieur Feli aza escroquer bato ebe nazaki contacta ba avocat bato ba ko landelo citation oyo comme ezaki que possibilité nanga nazaki nango nasukaki nango na niveau ya société nakendaki nango na niveau ba avocat vu que papa pesa na mbongo te nga pe nazaki na mbongo te famille pesa na mbongo te yango tosukaki nango na niveau wana voilà mami tokomi na suka pesa numéro na yo bato baza mitema malamu bali ba soutenir yo na citation oyo pour que monsieur Feli quand même azala motema malamu ndenge bolobi ke azongisela bino mbongo na bino mbongo yo lelo ko sala papa na bino crise lelo ko sala mabe na choc wana o papa azwa déjà akoli lelo ko loba nini et puis numéro contact na bato ba ko soutenir yo na situation parce que justice est dans mboko. Merci vraiment.
Numéro dans les plus 243 89 53 88 740. Plus 243 89 53 88 740. On sait que la mouton soit la ndanga, la continuation soit en boca. Bon la ndanga, bon mais quelque chose ndanga jusqu'à ce que M. Félix ozong c'est un bon parce que ils ont comment ils ont ça un kimia. Sur Nathalie condition papa la ngala na Luanda, ala makaso ya kinte. Aza vraiment makaso ya kinte. Tout qui avec ta makaso ya kin, il va peut-être que tout la solution. Il y a beaucoup de médias à expliquer, mais à la macacité. À la poste, mais c'est filé, c'est un bon. À la bon, beaucoup de grand frère. Alors c'est bon, bon soutenir biso. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tokomina Souka, après Vesa tellement ébélé, où mamie a ça par rapport à escroquerie, mais c'est Félix, à escroquer bango. Ça fait mal, hein? Comment on a makamba boye, ils ont les gars n'amboka na biso, bah escroc ya boye. Merci n'ambo na mokonzi amboka à côté qui est droit n'amboka oyo. Vraiment, bah ta boye baso mérité, bah interpeller bango, bah saisir bango, bah photo bozo comme on a déjà pour circuler dans l'émission oyo. Ndé bah photo à Monsieur Félix. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir nous. Merci à Papa Bob Waikwa. Merci et na la patronne Jodette Waikwa et na Bossanité Viviane Diasonama. Donc c'est ça. Et puis donc na Sengi na Bakondi Boko Talikambo bo soutenir ndeko mami na Sengi na honorable Eliezer. Honorable Eliezer penda kota makambo yo Papa Molière na Sengi lisusu vient na biso ya bandal. Francis Kalombo, maître Francis Kalombo solution, il n'y a pas de makambo yo. Botala makambo ndeko na biso, ndeko sœur na biso mami na ka oyo. Merci na Yannick fils à papa. Voilà Ligue des Champions, moi la Ligue des Champions. Merci na Jérès Makungila, merci na Jonathan Chipamba Moto qui est derrière la caméra. Merci na Iriad Lina, Isaac Mbongo, Maman Zouzou. Merci na Miso, merci na Yemoko, hein? Des fils Masevo, les jeunes millionnaires. Na maman na biso Pamela Pam. Vraiment, Isaac Abino, ça n'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez-nous au prochain numéro. Bye.